Bonjour la famille, bonsoir. Écoute des Air Bolandanga. Organisation Marie Grâce. Naye lelo kolakisa vraiment ndenge juste quand bakolakisa ba jeune na biso ndenga okata soso. A maman la biso za bilo musubo négligé rapona olakisa bana. Mais ça important bayeba yango ndenga kokata soso. Avant na banda na kina senga bande konyo sobo s'abonner massivement na Marie Grâce Taylor TV. Abonnez-vous massivement, partagez vidéo, likez, commentez. Soso na biso yango. Soso na biso yango na longola on a chassé, na bois ka chassé. Soso na biso ezaboye. Pourquoi na ngina lakisa ba jeune sœur ndenge ya okata soso? Na ngina lakisa ndenge na okata soso parce que ezala ba na bana biso ebele abayebi nde bakata soso te. Ngamo pe na ibaki te, mais importance nango le bande ko lakisa nga na bande ko murmurer na ndeko linga te importance nango na ko yebango tangu na kolaki. To na banda na kingo. Na bandi na kingo. Na bandi na kingo. Na bandi koso na nga na kingo. Tokata kingo. Bili na nga on dirait ka makasi. Kingo. Na kingo. Na yeba la tozaki ba jeune. Copine nga soki tokosomba ba soso na shop ya bande kotinda ande aussi ba tasho ba kate la biso so ba tasho nde ba katara likolo pesi ba okata yeba na te mupende oyeba na te ba pisi ni soto ne ba kate la rango eyeba na te siko ba ta shop ba katara te loko biso nde to kata na ndako nde ba parents na biso ba lakisa biso siko ye ayeba kite siko copain na ye to benga boyfriend abande ko linga ngana kate la kiso na kata soso na lamba rango ponga na ndok nga déjà na yekola ki na ndako na biso kana na bikeno bande ko budele bazola kisanga nezaki pona bien na ngamoko mais nga na bande ko budé mais na ko yeba importance ngole na zo bima pona ndako ba garçon musu na ndako na bango ebele bayebi ke mama na bango alamba ka soka ochela yebi ke no likolo fe monana neti lipapu boyebi ke weza lipapu yebi ke za lipapu mais siko bani bele bayebi okata te sikoyo la ko bando okata soso na shop asombi bakati la ye siko na shop ba okata ngo ndenge biso to kata rate ke ezo mona na boli lipapu tututé ba okata na modèle na bango siko na nzungu eyeba la tokola ka ba pisi mike ba pisi za mike ka lokola mama na biso obalinga ko benga mingi ba jeune surtout na France ba jeune obayaka ba blédard siko yo so bokola mwana na ndako mwana kolinga ka mobali ana uti chasse ba blédard na bilo bonde bo bengaka ayo bala mwana sikoyo oyelakisa mwana ndenga okata soso te o mupende okotika ngope boye okokabola ngo olakisa mwana ndenga okata soso te ko mwana na ndako akena shop bakateli na ba shop kuna oyebike ko créer problème wa blédard ana bilo bobenga kala ba tonton na biso ba utaka Afrique bayaka ayebike mama ba olambaka akatara boye ba pise ezo monana mais yesiko na ndako mwasi mo alambi luka likolo ezate ezo emona na te mupende ezo mona na te loboko ezo mona na te ezo mona na te obika eko créer problème na ndako ngana okali solo moko boye sia moi ba ko soso te ba ko kata soso te akenda ba ko somba soso ba katele soso mobali na ye la raye alambi mobala boyo olia o ba bloni bisina mike ndeni li boyo lambi oyo kusalela nga o te zalaki boye te omoni atokati boye tokaboli mukongo na libumu tokaboli mukongo na libumu topanzi yango bayekola topanzi yango mukongo yango oyo tokaboli yango baso kabola 3 pieces 3 mais surtout tokaboli ka mibale tokaboli yango mibale boye eza minene wi tokaboli yango oyo pe tokaboli yango
penza kaboli yango mpe totema ezaka misuni yaka misuni tiango awa mpo nakata yango bien kaboli yango oyo nayebi te me bandako mosusu eliamaka lisusu te na bandako mosusu eliamaka lisusu te etango boye nabuki yango elingi nabuki yango kabola nayekola okata susu na ndako pa concert nanga ntongo ali oyo okochika ngo pe kokabola ngo kochika ngo pe kokabola ngo tochika ngo donc omoni susu na biso vraiment na yaka na Alexa bana na biso nde bakata susu na eloko oyo fo olongola ngo kolongola ngo nyonso kolongola oyo kobwaka bana ebele bayebi pete donc susu na ngebimi parti par na parti na mupende mukongo nazana likolo nazana kingo nazana o kotama ya libumu au côté ya simekoli au côté mupende sangani na nini likolo donc soso na biso ezaki ka juste kolakisa ndenge akokatela ngo video na biso nango ka mukuse et comme tout ça comme on vidéo eza vraiment important ya olakisa bana ndenge nini bakata soso ba mama lakisa bana mwana na yo ndenge nini bakata soso na ndako lelo ko kenda bali ba nigérien ba ghanéen bisoka ba africain to kata penda soso po nigérien penda ko bala nigérien penda so talibango total ba film bango na penda likolo evandi penda likolo evandi pe na mesa soso ndala mupende moko likolo pende evandi penza boy likolo pende evandi penza boy okapenda libumu peza libakata ngoka ba pièce lokwa biso boy alors mama place yo zali la kisa mwana na yo la kisa jeune sœur na yo kozaka ateka ke distraction la makamwana pe kuna makamsusu tozomona eza mukie meza minene na banda kwa mabala makamsusu tomona ke eza na opamba ozana temps la kisa mona ke mwana poto biso tozaki biso toza bana poto mais tozaki na ekome na temps moko boye banda kolingo yekola te mais comme na temps moko boye okomo obligé koyokola parce que obimi okoti na milieu moko boye. Tu vois, moi je ne suis pas cause à mon apoto, tu moi nanga aningaka likolo na mupende. Moi nanga ba partir alingaka yango. J'ai un garçon nanga deux parties alingaka, trois parties alingaka yango na soso. Trois parties alingaka yango na ndako la biso aliaka. Siko abotami awa. Aobala siko un jour ako bala fimuro boy azuba soso mupende likolo zo mupende zo ebanate, likolo zo ebanate, ni nezo ebanate, a comprendre ngo te. A comprendre ngo te. Po abi ke nga mama na ye na tela ke likolo na ya lingaka mpe kota mupenda lingaka na nini na nini wings eza so nini wings eza lipapu siko aya bala mwasi mobe akendaka shop akati so mike a comprendre ngoto o mama nga za kiboete surtout biso bana so balobaka mama nga bando lamba boete siko komi loko comparaison o boma ondaka mama na otete yo za na mwana mwasi la kisende bakata soso ngala yeba kite ya na ngamtala kisanga ko mama za ki sur place te to kona ba yaya la kisanga ndeni bakata soso ndeni fo sokola soso ndeni fo ezala donc ope tutorial nanga ya lelo ezaki ya kolakisa ndeni bakata soso ezaki ya kolakisa ndenge bakata soso na lakisi ne balamba te ne bakata ne balamba ba mama biso ebele bazo lakisa kolamba ebele toza pe na Marie Grace Taylor TV na elambeli ya bana poto to benga ngo elambela bana poto parce que biso pe toza bano to kona poto to ekoli kolamba pe tozo eba olamba donc merci vidéo na ngana suki awa na sokola ngote po mona na ebike mama la rola mona kokata soso la pe ko sokola soso donc c'est ça. Nzamba pambola bino, merci na baonyo bolanda vidéo, abonnez-vous vraiment massivement na Marie Grace Taylor. Merci, bisous, bye bye.